Augustin Matata atiami na bokangami kasi na ndako nsima na koyanola na parquet ya cour constitutionnelle mpona misolo mipesamaki mpona kozongisa na bato biloko bya bango bibotolamaki na leta ntango ya bokonzi ya président Mobutu. Directeur ya cabinet ya Matata atiami na boloko pe conseil d'état elobi nde ekoki te kokata mpona bosenga ya baavoka ya Matata eti atikama. Bato koleka tuku sambo na mibale bakufi na eyoma pe bopunzami ezali kosalema uto président ya kala Jacob Zuma akotaki boloko poso moko moleki na Afrique du Sud. Bato koleka nkoto moko na nkama mibale bakangami biloko mingi bibebisami pe bitumbami. Koleka million motoba nde motango ya bato bayebani bo bakoni ba COVID-19 na Afrika. Bato koleka nkoto minei na nkama nde bakomi kozoma mokolo na mokolo lokola bokono boye bozali komata makasi na kontinent ya Afrika. Burundi ne ekolo Congo démocratique ekosala boyokani ya lolenge moko boye bosalamaki na Uganda na Rwanda elobi président Tshisekedi nsima na kokutana na Evariste Ndayishimiye. Bakonzi babale bandimi kosala elongo mpona bokengi pe kotonga nzela ya engunduka kati na bikolo mibale.